Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru meza bino pardon Jima sala ilo karatakate ya ona benga yo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zape so kutana no KNB Téléma KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jimmy Kendi Oumela KMB ko zappe te se kouté nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bonté bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso na zaina esema ko présenter bino magazine ya mokolo na lelo. Edem Kodjo azali facilitateur ya dialogue alobi ki a ko démissionné parce que Union africaine oyo ba mandata qui est bazali toujours ko sala e confiance. KNB magazine tozali ya na avenue Lubefu na commune ya Gombe kusana ba kino ba biso bazomona yango ndenge nini ndenge le facilitateur ya dialogue Edem Kodjo alobi ki a ko démissionné parce que Union africaine oyo etinde qui ba récuser non te. Boka ba kino ndenge ba lobi. De toute façon, s'il vient pour faciliter les deux parties, et que parti Mogo Ezo Maete, madame a démissionné na yakinde. Pour faciliter bateau, il faut bateau yosoba nima. Pour arriver à recueillir la convergence na bango. Bon, ngai na oloba boye ke yaki uniquement pour na ko sangisa, ce n'est pas que pour na ko kabola. Le quoi Union africaine ke ba nino yazo tingamara ke ya travail, ce n'est pas bien que ceux qui a lobby qui a travaillé pour la Union africaine et bon est-ce que opposant c'est que tout ainsi que dialogue en est entre bango mokona majorité mais tandis que il faut ba yokana ceux qui ba monique ya a rosalate c'est me ba luka mutu mususu a repe ko travailler na place n'importe qui na élection pour mboko na na kimia. De toutes les façons aza mandataire Union africaine oyo aza ko appuyer hein. Ce n'est que normal, il y a Fanda à démissionner. Hein? C'est la palabre sous l'arbre, comme ça se fait au village. Je pense qu'il vaut mieux que tout le monde se retrouve. Au sein, il y a rencontre, de manière que Moutou na Moutou, aille couper sa vie, hein? Oyo akoyeba ko convaincre, et que ça l'une des conduites oyo bako landa, bango nyonso, pour que Congo na biso kene liboso. Et qu'il fallait intervenir de façon, comment je peux dire, indépendante, qui a un parti prêté pas avec impartialité. Mais ce que c'est que l'une des parties par rapport à Oyo, mission va conférer qui a siégé pour un médiateur et que l'une des parties contestée, je pense que pour la crédibilité, on il devait se retirer. Donc par conséquent, pour des raisons honorabilité, la réputation, on heure Yamutu, il doit comme normalement se retirer. Voilà, nous avons kino a PCB ba point de vue na bango la majorité ba lobi que ceux qui les facilitateurs ya qui peuvent faciliter dialogue mais dialogue on aussi mbaté une des parties aza d'accord na été malama on sala zengeli ya se retirer na biso na kanbe toza na commentaire belé ko bakisa te tozo singandi kaka kimia ezala ceux qui écoutent na dialogue ceux qui écoutent na dialogue te kimia ezala kaka na mboka Kinshasa et l'équipe partout. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse aux Alakachak le 12 août, KNB Salebino analyse Le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Ndenge Assemblée générale des Nations Unies et instituée depuis conférence mondiale il y a ministre de la jeunesse Basalaka le 12 août 1998 na Lisbonne, na Portugal. Pour la na jeunesse journée dédiée naïe. Pour l'année oyo, thème retenu est Zabongo, la route vers 2030. Éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durable. Particularité, il y a célébration, il y a journée, il y a jeunesse, année oyo, eza accent oyo batio sur le rôle de premier plan de jeunes pour assurer l'élimination de la pauvreté et
la réalisation du développement durable par le biais de la consommation et de la production. Mais il y a que plusieurs analystes basako déplorer modèle oyo bajen bazalaka utilisé na bamboka na biso surtout epai ya ba politiciens ceux qui balingi ko sala ba meeting pona kotondisa topé ko sala plein ndenge bapesaka importance na jeunesse. Jeunesse est comme un marche-pied mais il y a ba grande décision ba exclure. Pour étayer observation, il y a des analystes indépendants, des partis politiques mingi, des comment na ligue de jeunes, mais jamais des structure wana et kotaka na bureau politique. Donc, jeunes, soyez responsables de vos actes. Oh, bozo ko poser les lopo yangonde et ko déterminer lobby na bino. Kinshasa et l'équipe partout. Ba parents ba répondre na micro ya KNB ce qui est ali garanti côté dans mon na on internat pour que azala na éducation moko ya malamu. Magazine KNB tozali awa na avenue Monedi tu na commune na Gombe ko tuna ba parents ba yebisa biso nanu est-ce que parents ceux qui moi na o a commis l'éducation moko peut-être na ya balabala to moi na commis turbulent to moi na commis ngamibali est-ce que ça raison tina moi na non internat sous prétexte que kunande à cause éducation est bien ba parents ba répondre biso moi na mon gars la éducation ya parents na donc ye moko atanga c'est na classe awa na pisika ya zali a contrôler so atindi kuna na don tant moi na zapa ba parents a ça mo besoin botini na internet ndeko ba accès so besoin ba plus collègue. Bon, éducation internet zanango. Mais première éducation et oui takana ne pas na biso mo ba parents. Ba internet musu peso ko encadrer bana makasi et sali. Mais que kaka ke pona mwana à partir à Kinshasa à bandi mobulu na tinde na internet faut ba sécuriser l'internet moko ya bien là. Wana akoki pe ko évoluer ne malamu. Ce que ça internat est bien et ça n'est pas possible pour moi kokende nae. Jamais ngamoko na na zano éducatrice ya mwana na ngai o na ko éduquer ye na no partir ndako. Ta on a PC éducation ya ndako ce ka komi na ba 18 ans ou bien ba 20 ans ndela ko kotinda internat. Mais na ba 15 ans jamais na kotinda mwana na internat. Pour internat kuna pe ba mibali bazali ba ope bazape na éducation te o ba uti na ba uti na wa partir ba parents na bango ezati ce que on a okende kotinda mwana na internat ozo mwa teke na ki obebisa su mwana. Ça dépend aussi de cet internet est-ce qu'il y a une bonne éducation là-bas point d'interrogation. Vous ne savez pas maîtriser ton enfant tu l'envoies ailleurs tu es sûr que là-bas il aura une bonne éducation et vous savez les gens qui dirigent cet internat là ils sont comment c'est une problématique hein, qui n'est pas facile à résoudre. Il faut d'abord maîtriser vous-même la situation. Boyoki wana ba vie partagée à ba parents ba misusu ba lobby ezali na raison tes parents esengeli yo moko ndoza l'éducateur ya mwana na yo ba misusu pe ba lobby ce qui internet za na malamu mabe ezali te mais ya motuya pe ya malamu ya kokangeza que éducation mwana parents esengeli yo moko nono banda pe mwana esengeli yo ba que ezali pe na part responsabilité ya éducation na yo peu importe place au kozala ata ceux qui environnement ezali bien te yo moko nde esengeli o tenir compte éducation na yo moko avant mutu nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Du 14 au 21, on a ACK Kalembelembe, ils dirigé par pasteur François Moutongo. Voici l'homme. Convention Mounene Kosala Makuna dénommée Fête Juif. Quinoises et Quinois, Brazzavilloises et Brazzavillois, un seul rendez-vous. La fête des Juifs, Jean chapitre 5, premier verset. La Bible nous dit qu'il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Comme pour dire que Yesu le qu'on appelle Mouyouda, n'a tango à calendrier à Bayouda, leur date à fête Goki à Zonga et Jérusalem. Où est le grand rassemblement de tous les Juifs. Place Seigneur Sozali, Kinshasa, Brazzaville et dans le Mikiliapoto du 14 au 21 août 2016. Un seul rendez-vous à ne pas rater. La grande fête des Juifs. 6e édition avec comme thème si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Avec des puissants orateurs
de l'Amérique et de l'Afrique. Le pasteur Pierre Mukangila du Canada. Le pasteur Mwalimo Florent du Canada. Le pasteur Yvon Stabili du Canada. Le pasteur Dieu merci Mutombo, Église Cité des Refuges. Le pasteur Jean Mwamba, l'homme de un plus dans ta vie. Le général Sonic Futa Rogmen, armée de l'Éternel. L'évêque Pascal Mukuna, l'homme du retour à la parole. Les patriarches de la grande communauté ACK. Et votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, l'hôte de la manifestation. Adresse Nabiso Ezali, Kalembelembe Subtande, au croisement des avenues Kalembelembe et Plateau, non loin de la maison communale de Kinshasa. Du 14 au 21 août 2016, de 15h à 20h30, Wanezali, la grande campagne, l'enseignement, les avant-midi, du 16 au 20 août, de 10h à 12h. Wanezali, ère école du ministère, bien aimé, il y a un Dieu quelque part. Au rythme de la fête, la table vous attend. Bon appétit d'avance. Bakinois mingi bakoma kokende kosambela na église par prestige parce que ayebi que ba autorité moko basambela kuna yango yepa ndimi na ye kokende kosambela kuna yango bakinois ba déplorer comportement wana. Premièrement, l'église tokendana pour le salut, pour le salut. Deuxièmement, mutazo kende koluka lobiko na kati église. So comment que l'église pour na intérêt moko boye, c'est pas bien. Donc c'est pas bien. Wana za ba complexé, nde ba benga wana baza ba complexé. Ozo kende pour ministre sambela kuna, bon ministre na so za makamna mabe. Akoli a opeti. Yo kende na église premièrement pour na lobiko ya yo moko pour le salut et puis deuxièmement pour na kobika na yo moko ozoke sambela po Yesu obongisa nzela na yo nzela no eza malamu, c'est tout. Mais koluka nzambe te pona ke zo intérêt place moko monet na église mo moni le kwa ba jipete na mabele yo po linga ko sambela kuna so ke kuna siko so église ngo ezala na ngope ya kisi o mo to choli pe kana kisi wana donc ma plein mameza passe biloko ndenge ba jeune fille ba osalaka musu ba okendaka mabala akezo ba shida na ebele na basi mabala pe osalango ezaka passe bakeluka nzambe na ndenga solo bato bon baza bato sentiment d'abord que l'église te pour ensemble là-bas qui était pour luka nzambe mais bon kende po bayokaki mwa mokonzi mwa za kuna ne surtout biso ba jeune fille surtout ki ka place ana ba ministre ba minene bazana on saka tout au centime ta que prière azane concentré donc place à 20 minutes ne ka pa mokonzi wana mokonzi ana kaka ndina boy omona ka ba tour bo front pamba akendele kutu o na ke luka na bokonzi likolo nini te ya kendele wana te da bati ko sala sentiment ba luka nzambe na bo solo. Confusion ezalaka makasi na mitu ya bakinois soki aza na problème oyo ezo relevé na matière pénale bayebaka te vers quelle juridiction bakoki kokende yango. Maître Trésor Ilungati Bamba a expliqué na micro na biso ya Kande. Na ordre judiciaire congolais soki mutasali mbeba est-ce que nous memaye devant Mibeko na tribunal de paix, il faut que infraction ngo memaye wana ezala punissable de 0 à 5 ans et peu importe le montant okuyi komema mutu wana devant tribunal de paix. Par exemple, abus de confiance ou vol ou même coup et blessure volontaire. So mutasali ba infraction wana esengeli komemaye devant le juge de paix. Na tribunal de grande instance bakendaka soki juge de paix à rendre décision moko et CP l'issioté. Mais tribunal de grande instance yé moko okoyi ko saisir yé pour les infractions ou les punissables d'une peine plutôt excédant 5 ans jusqu'à la peine de mort. Par exemple, ozo mema mutu parce que abominde konayo, mutabominde konayo. Mutu wana o memaye uniquement devant le tribunal de grande instance. La cour d'appel a la compétence
matériel T, à la compétence personnelle à connaître sa infraction commise par tel individu parce qu'il occupe tel poste. Par exemple, les membres des assemblées provinciales. Ces personnes-là, lorsqu'ils commettent une infraction, vous devez obligatoirement les amener devant la cour d'appel. Mais aussi, la cour d'appel connaît les infractions qui sont prévues dans le statut de Rome de la CPI, les crimes de guerre, les génocides. Toutes ces infractions-là sont également connues par la cour d'appel. Je l'ai dit tout à l'heure, le tribunal de grande instance, lui aussi a des compétences matérielles. Par exemple, un bourgmestre à Salimbeba, un conseiller communal à Salimbeba, et Sengeli Komemaye devant le tribunal de grande instance. Un bourgmestre, c'est ceux qui ont l'abus de confiance au Memaye devant le tribunal de PT, parce que le tribunal de Paris-Bissou, je suis incompétent, parce que y a un bourgmestre. Ma compétence et la juridiction est tellement vaste. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut facilement accéder en un seul clic dans des sites de droit. Par exemple, Jury Afrique. Dans ces sites, vous pouvez avoir plusieurs informations en matière de droit et ça pourra vous faciliter la tâche. ozalaka na besoin kosoma mutuka to pe baya kotikela yo yango à domicile. Force One Service aza wana pona bino nyonso. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Ufresh Jio Kangi Masolo Kangi Kinshasa Mobimba yango ba journaliste d'investigation bakendaki ko visiter usine na bango ya Lingeki. Mokolo ya samedi 29 juillet 2016 et comme date oyo marqué à jamais via agent ya Ufresh oyo bayambi délégation ya quelques journalistes d'investigation ya presse écrite bakitaki na 14e rue Lumete na usine ya Ufresh ko vérifier ba rumeur nyonso oyo lobamaka na ba détracteur ya Ufresh oyo baza komela pema na impact Ufresh eza nango na terrain. Tango bakoti babandi vérification ba journaliste comme 4e pouvoir et première puissance bakamwe komona que Ufresh eza en ordre na ba document nyonso pe eza ko respecter ba normes requis pour la fabrication et lesquels ba journaliste pour na nini motema mabe ya boye bakoka kite ko bomba ba sentiment na bango balobi boye. Bandeko congolaise bota la biso tozali ko meka ju oyo to ko vérifier information na source comme nango Ufresh. Usine yango wana oyo to yé pona ko vérifier information na source mais to trouver que selon la rumeur oyo sur l'équipe tout se passe bien bazan la bango en règle et puis na normalité bazapé conforme yango na to recommander bino bo mélange Ufresh. Bozo mona ngai awa Armand journaliste et éditeur spécialisé dans le domaine de l'investigation. Soki bomoninga awa na usine o bazo benga keno Ufresh entreprise eza vraiment pona kocha maboko na pota ndenge balobaka. Puis c'est na ville tozoka na kitesa ezo circuler mingi keno usine wana eza usine a liwa, c'est pourquoi na yenga moko pona ya ko palper du doigt. Na palper du doigt na mwende bozo mona oyo bakome yango nini Ufresh na yoki penza vraiment goût moko ya bien eza biloko moko ya bien na sengi bino bolanda be boyoka biyoka yokate bomela boko sepela eza nango bien
Na esengo wana ya komona bapandisango koya na izune na bango après mauvaise campagne ya bato Ufresh atia KO na terrain ba agent balobaki boye. Bapanzaki Ufresh sangwa mabe kasi lelo nzamba tinde biso bato wango na makolo na biso. Yango wana za kopesa conseil na ba mama nyonso. Mwana soka zo kende classe kobanga te zwaji Ufresh pesa ye akenango amela na école. Lelo touti ba journaliste bino moko bomoni bazwaki ba puiti information moko boye concernant Ufresh keza sous mabe mais bango mo ba dit sur terrain na si bomoni na image ne ba témoigner Ufresh oyo eza produit ezo bomate ezo sama ba norme nyonso ya OCC bo consommer bana ba mama équipé génération T. Esili botika na bino bilobela po Ufresh e bomaka te pesa nuisible na santé te boluka bo bakisa goût au lieu ya bilobela na makambo ya Ufresh. Ba journaliste bandimi déjà match esili. Jimmy Mukendi Chimanga azali président ya parti de jeunes a fait ce message na na occasion ya journée internationale de la jeunesse. Le parti de jeunes de la RDC, qui est un mouvement idéologique qui met ensemble tout citoyen qui réfléchit, fonctionne et se comporte comme un jeune positif en faveur du progrès et du développement de la RDC. C'est avec l'esprit jeune qu'on trouve la force, le courage, le travail bien fait, l'esprit d'équipe, les bonnes initiatives, l'avenir meilleur, l'esprit patriotique et d'autres valeurs et attitudes qu'incarne un jeune. Si aujourd'hui vous êtes reconnu comme un vieux sage, parce que quelque part, vous avez bien assuré votre jeunesse. En effet, le parti de jeunes profite de cette journée qui leur est dédiée pour exhorter la classe politique congolaise à privilégier la voie de la raison pour ne pas, encore une fois, utiliser les jeunes dans le plan de destruction ou du chaos. Quel que soit le problème entre les hommes, on se parle. La voie du dialogue inclusif semble être l'unique moyen de résolution de tous les différends liés à la bonne marche des institutions de la République. Le parti de jeunes en RDC dit non à l'incivisme, non à la violence et non surtout à l'instrumentalisation de la jeunesse par des politiciens, soit de la majorité ou de l'opposition, pour protéger leurs propres intérêts et chercher leur propre positionnement. Chers camarades jeunes, l'heure est à la prise de conscience et à la responsabilité, car nous qui devrons assurer, garantir et construire l'avenir meilleur de cette nation, surtout en gardant nos frontières intangibles jusqu'au sacrifice suprême. Raison pour laquelle nous représentons une carte rouge dans notre emblème, symbole de sang qui a coulé et qui continuera à couler pour garder intact notre héritage commun qui est la RDC. Nous devons en effet prendre conscience et savoir, chers jeunes, que les grandes responsabilités dans tout le domaine de ce pays nous attendent. Les vieillards seront obligés de partir, vouloir ou pas. Et ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui prendront les affaires demain. Donc, prenons conscience pour relever les défis du développement et résoudre les problèmes de la pauvreté qui caractérisent quotidiennement la majorité de notre population. Que vive l'esprit jeune, que vive la RDC. Joyeuse fête à tous les jeunes du monde. Je vous remercie.
babayeur mingi na Kinshasa bazala na mauvaise habitude soki locataire alinga ya kofutela na ndako na eke akuti ndako wana salite akozwa initiative ya kobongisa yango, mais une fois bailleur amoni ndako ne komi propre ebongi akoluka amatisa loyer yango bakinois balobeli yango. Magazine KNB toza na commune en Njili précisément na avenue Kimpese pour na osola na bakinois ba biso ceux qui ba mona comportement o ndenge nini o ba bailleur mingi bakoma nango ceux qui amoni locataire abongisi ndako et que ndako wana ezui valeur a oluka matela ndako peso locataire ameki koloba oyebisa ye so olingi na ote obini yango na bakinois balobeli comportement wana. Na mona ngo eza mabe parce que faut za ka reconnaissant bien que le pango eza ya yo. Mais tant que le locataire a bongisi, quand même la reconnaissance ouana. Au problème c'est qu'à bongoté, quand même beaucoup bako sola l'amiable comme ça, batande du bako sala pour que le locataire pas continuer au foot l'année quand normalement des zaki liboso. Et ma caspo, loyer a zappé bayer quelque part, a zappé bayer quelque part, t'es là. Ce qui loyer a pas na yo aza esclave te ce qui a sengo kabi a moni condition ndako za kitoko tabi kena bongisa bobongisi botel na garantie na e mukolo ya lo bakena na kokite pona ofuta ombonga ndako za na garantie na beloko okata pe eske za mabe eza mabete en tout cas na obetela masete pona ba bayer oyo ya ba comportement ya bongo vraiment ya mabe ngama na telemela ngo makasi il y a des maman lopango ba misuba mité mama lam misupe ba mité mama be. Donc alors on est bon mutu nzamba keli azana lolenge na ya vivaka eza mama lopa musu patali ke o ya bongisi place na epe avant di pe libela mo beti azo esika na donc eza bon musu pe amoni bon esa ko jaloux alors atero lo ka sali bo place na ngana ngo matsango alors fa bima pour mutu aye abongisi ndako na ye après tant moni kenda ke zu valeur comme ko bimisa eza bien te bato bazo sala biloko na babaya wana batika biloko wana eza bien te. Donc on a bongisa na bima oboye ko zonga sende pour la bongisa na kutenda na mabenga na bongisa ko bima langa tu futa sa compte valeur faut ça mbongo na ngona bongisa ndako ta so boye simba te e wa tina leta pour la kutenda na mabenga so ekweki bolandi wana ba kino ba lobi na micro KNB alors na bino ba bailleur oyo bo mesana ko maitila ba locataire na bino ndako soki ba bongisa bino ndako bon mais quand peut changer parce que ça madame tenda qu'on a ba bongisi za okanda kuna parce que tant ezaki salité ozo ki idée ya bongisa mais locataire aye a bongisi lieu comme etela eza madame te bon mais quand peut changer na bino bo se comporter bon Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa en commun. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Innovation sur innovation, jamais ezala bozo actualité o ezali ko dominer Facebook na début ya weekend o. Na ba réseaux sociaux surtout na Facebook na Twitter ezo évoluer loko la rapidité ya munduki kasi KNB tozozwela bino muke oyo ekokiko intéressé ba téléspectateurs pe ba internautes na biso. Na voyage na ye na este ya RDC, président de la République na Butembo akendaki ko s'incliner na mausolée ya Abbé Apollinaire Malomalo, ancien président ya CENI oyo akufaki na États-Unis. Dialogue, opposition ezo multiplier ba préalable kasi Edem Kojo azo multiplier ba soutien dernier en date et pas ya ba évêque esika alobi ouvertement que azan intention ya ko démissionner te Pekalate azobwa ka feuille de route ya dialogue. Madame Ida, représentante ya ONG Human Rights Watch, oyo baboyela ki visa ya RDC DGM a éclaircir opinion na lettre oyo ba publia
bazalaki na koloba ke baza obligé te ya ko se justifier kasi mwana mwasi yango azalaki na chevauchement ya 2 visa pe banile moko oyo esilaki le 8 août nde ye moko amikendeli. Tokosukisa na ba concert oyo Koffi Olomide akobeta weekend oyo pona ko se faire pardonner. Samedi 13 na stade Vélodrome ya Kintambo ofele pona mutu nyonso pe dimanche 14 août na Hotel Invest basi nyonso ofele. Tellement que polémique pe solo ya kobanga ezalaki makasi me concert yango eza confirmé pe na page ya ebale ya mozindo a partagé publication ya notable ya Kintambo Jimmy Mukendi Chimanga oyo alobi na groupe ya bana Kintambo batonda na stade Vélodrome ya Kintambo pe surtout babosana te que Renaissance du Congo fibo na fibo ebanda na Vélodrome ya Kintambo. Qui cherche trouve, qui trouve supporte. Maloba ya mopa wana. Merci bozalaki ebele pona kolanda magazine ya mokolo ya lelo ekomi na suka botikala toujours connecté branché scotché na magazine ya bino KNB Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.